Merci na bande Kotou pour Bazolanda Bisso de partout au monde. Ce n'est pas une chose facile pour moi de perdre mon papa. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je veux pas de choix. J'ai dit un grand merci au roi de gloire, au créateur du ciel et la terre, au père de toute famille du monde avec son cœur paternel plein d'amour, où il permettre tant où ils à la bouée. Donc, na bandeko tout oyo, bazolanda biso de partout au monde. Merci na ba message nabino, merci na ba appel nabino, merci na ba encouragement. En tout cas, et puis merci na Nekonanga Yves, na co-délégué caméraman na yo aya pour na kozwa ba obsèque ya papa Nengeleki. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Biso tolongwe siko toké pour que tout kaye na dernière demeure nae. Après tu as des retours à na adresse place oyo matanga ezala ki na commune à Bombo. Par na ba plateforme nyonso o ezaki ba message circulaki et puis eza matanga dans un moment oyo naza mieux placé vraiment té ya koluka kolobelo mo pona baninga mais en tout cas oyo ba marqué présence ba représenter bande konanga nyonso. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Eye bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te. Agence eza kaka moko Zibe service ya José Baïla. Agence Zibe service ya José Baïla. Yewanen azalaka mundele te, azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois. Agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga. Zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police. Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te, toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai.
Merci na bande kotou pour bazolanda biso de partout au monde. Ce n'est pas une chose facile pour moi de perdre mon papa. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je veux pas de choix. J'ai dit un grand merci au roi de gloire, au créateur du ciel et la terre, au père de toute famille du monde avec son cœur paternel plein d'amour, où il a permettre tant où ils à la bouille. Donc, na bandeko tout oyo, bazolanda biso de partout au monde. Merci na ba message nabino, merci na ba appel nabino, merci na ba encouragement. En tout cas, et puis merci na Nekonanga Yves, na co-délégué caméraman na yo aya pour na kozwa ba obsèque ya papa Nengeleki. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Biso tolongwe siko toké pour que tout kaye na dernière demeure naé. Après tu as la retour à une adresse place oyo matanga ezalaki na commune à Bombo. Bon, en tout cas, je ne sais pas. On dit là, Mao Givoule, Til Dengange. Et bon, je ne sais pas. Tous à la plateforme nyonso où ezaki ba message circulaki et puis eza matanga dans un moment où on a mieux placé vraiment té ya koluka kolobelo au mot pona baninga, mais en tout cas oyo ba marqué présence ba représenter bandeko nanga nyonso. Merci beaucoup. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulawa. Eye bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te. Agence eza kaka moko Zibe service ya José Baïla. Agence Zibe service ya José Baïla. Yewane azalaka mundele te, azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko. Conteneur ekoki kuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na Europe mobimba etikala kaka moko. Zibe service eza na reine. Ba numero kubenga yango wana kubenga
zibe service eza kusala musala awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai